a décidé, voilà, on sera là. Le jour où je serai convoqué au tribunal, je vais filmer. Wanezaki commissariat, Bayokinga, Ngapena Pesi version nanga. Voilà. Donc ne venez pas dire, allo bakate ezaye, mutapote nga plainte. C'est elle. Voilà. Donc nazongi na bumba. Bande konangai batwa théâtre. Ba sujet mususu eza koya conseil la comédie té. Et c'est vraiment faut qu'on telle sa population que l'air est grave. Et l'autre boeza sérieux. A toza muto sekisaka. Je pense pas que nandaku na o sekaka tout moment. Makambu ya kobuka ndaku ngana tuni. Ndenge zui sai. Boko comme ça pe comédie. Boko ya pe koseka. Potozwa ki kaya ba izaki kaba. Bos comme ça ki amwe loko akoseka na communauté. Biloko tout ozwaka ya grave. Oh, bino bokoki ko aider biso. Po botali sa peuple. Botali sa communauté. Mais bino bokomi sa ngoka ya koseka. Siko ya kobuka bandaku. Awe zui moko na bino. Boko seka lisusu. Ndeko otongi ndaku pendant 20 ans. Tu as souffert. Allez, en une seconde comme ça. Baeko kiti sango. Eze loko akoseka. Eze loko ya isengo. Eze loko ya isengo te. Mais c'est normal. Bisika mususu e faut babuka. Mais tozo lobake so bobuki. Il faut qu'on dédommage batuwana. Il faut qu'on estime banda kuwana. Bo pesi bango atane fiske. Bake no luka sika mususu. Bokoko boma batu. Ko buka biloko avenir na ko vivre ya batu. Bate bele bazo kufa to ebite hein. Po bazo ya koleka na biso na ba émission te hein. Retraite na Congo ezate. Vous ne donnez pas du travail aux gens. Et les gens font des efforts de eux-mêmes pour survivre. Comment vous lingi peuple ote? Et si vous faites ça batu misala na Congo? Ata transport en commun coûte beaucoup pesa bangote. Mais bino na botambo na ba jeep bozo tambola. Oyebi que peuple o ba gentil hein. Bozo kama banga na nzela tendenge nini. Moi la question je me pose hein. Batongo basala ndeni question bozo leka na nzela bazo kumisa bino. Po mutuloko langa bozo leka na balabala na biso to lati ba kagul. Kamu bamba bino mabanga bokoyeba te nani na nani mutabambi bino mabanga. Mais bino boza na mboka moko ata transport en commun bo pesa ka bangote ata courant ya malonga bo pesa ka bangote ata mai bo pesa ka bangote mais peuple wana ezo tungisa bino te ezo sale lokote ba fadi bazo subir souffrance na bango lokola bana Israël na kati ya Égypte bazo zela secours. D'où viendra les secours? Les secours viendra de nord, de sud, est ou l'ouest. Non, les pasteurs disent aux Congolais que ne dites rien. Les secours viendra de Jésus. Jésus va revenir. Et le peuple congolais sont là en train d'attendre que Jésus revienne. Toyebite Jésus akoya na avion, akoya comme hélicoptère, akoya comme pyromane, soki héromane, soki woman, soki nani, toyebite, akoya lokola muyibi, akoya lelo lobby, on ne sait pas, mais on demande, ah, son a komi kota ba pasteur, n'engoko ma koto te, na yo pupo la bango isusu. Ah, Nadia longwe na koto. Na longwe non. C'est comme ça qu'on dit aux Congolais. C'est comme ça qu'on dit. C'est pour ça que quand vous passez dans les rues, les Congolais, comme ils savent que vous pouvez rien pour eux, ils attendent Jésus. Au moins, les Congolais, à la mou qui n'attend à quelle église, à quel tourne Jésus, au koya mou colonie. Les Congolais attendent Jésus. Ce que bazo c'est la Jésus na kimia nyoso, samba tungi sabino, ale bino na susu bozongeli bongi bobuka. Mais babuka kaba explica kabatu. Il faut donner aussi l'explication. Beaucoup de Congolais ne comprennent pas nebo buka bango bandako. Pour eza source na bango ya kolia. Ebele bandia ka na bandako wana. Ebele ba na bisiko ke no futela te bambongo ezate misale ezate. Ba fai na ndako ba parents, ba boti wana, ba na pe bibali bazate, ba sa malonga bazate, bazo bota pe kaka wana, c'est le loko etika bango kobota na kobota koteka ba mèche, koteka bilamba, koteka ba kabelo banini. Malgré ça bozoya. Mais faut bo pesa bango explication. Bumbo zoyoka. Bumba, wa maelete. Pour un gouverneur, il y a une nomination na bino na fona, ce qui n'a zaki ndokine na kofina bino ba kingo na butu. Parce que nga ba nomination na bino, ba diplôme na bino, ba mayele na bino, nga na oko prendre bino te.
Soit disant, bisom toza bazoba. Mais nga son afani na kibuzoba langa. C'est vous que moi je trouve les bazoba. Parce que comment vous pouvez aller démolir la maison des gens sans leur donner des explications? Il faut pas expliquer bango que même vous êtes en danger. Bisika botonga awa, eza danger même pour na bino. Bokoki ko lala ba ma ezo tonda, ezo ko surprendre de bino na ba sommeil. Boza na sécurité te. Donc faut to buka kotoyo pour to bongisa. Mais ndenge toko buka, toko pesa bino quelque chose pour boke no luka bisika mususu. Il faut donner des explications. Merde alors. Vous êtes comment? Vous êtes malade ou comment? Hein? Est-ce que vous êtes normal dans vos têtes? Hein, Bumba? Bumba, est-ce que yo, au diplôme na bino na bozwa kango wap? Tolongo no ba diplôme, bongo kibo moto na bino, bozwa kanango te? Surtout yo, Bumba, comment tu peux habiter dans le même avenue que ici kaba na mombele ici kaba tu bazo souffrir? Vous trouvez ça normal? Ici kaba tu bazo la inondation, ici kaba tu bazo la main kala moya ka kote la bango, mais oza na même avenue. Na keno mela na meno mai na matano débat. En tout cas de kosoko mati awa s'il vous plaît, bolo ba makamba malonga. Ngaza na habitude wa mati batute. Soko moni na live nanga o mati yakolo ba eloko ezo sepelisa Bandeko to tapoter s'il vous plaît. Nazo matame ezo matate to tapoter live s'il vous plaît. Ma foute matinga déjà. Pour na batum susu na bazaki na liste na ngate. Allô, bonjour Ndeko. Oui, bonjour Maman Congo. Bonjour. Merci pour la Moussala Kitoko, en tout cas, j'ai aimé. Alors, ce que moi je veux dire, c'est tout simplement qu'il y a un témoignage. Les Burundi voisins. Et au Burundi, pays à Mouké, Burundi. Ils sont organisés à telle enseigne que, avant Babou Kabanda ou bateau, on les informe. Bazoko dédommager Bango. Et bah, ça Bango préavis. C'est pas qu'il y a besoin de surprendre Bango dans 72 heures. Na Burundi. Burundi, Kakapembe, na biso, les pays où, ok, biso, toujours rêvé, mais comment chez nous, les gens sont méchants? Hein? Les gens sont méchants à tel point que, Bazoko Bouka Batou, et ils laissent les femmes et les enfants dans la rue. Sans même dédommagement, sans même comment dirais-je, ça c'est de la pure méchanceté. Ça c'est de la pure méchanceté. On n'a jamais vu ça. Oui, ils ont encore une autre façon de tuer encore ce petit peuple. Encore ce petit peuple. Hein? Bumba Kebanayo. On reçoit place à Gentilly, ma souma Gentilly, yom to futango. Kebanayo Bumba. Mais Eza Bumba, Ezali Moto Aza na tête en boka. Parce qu'il y a quoi c'est pélaté. Papa Tika. Papa, eloko, papa langa. Tozaka moi honnête. Ce qui li kambezo leka, na Saint-Denis, on va pas dire Macron. On va directement viser monsieur le maire ou le préfet. Il faut te yeba côté l'eau qu'on a place nango. Arrêtons de tout mélanger, c'est pour ça que le peuple est perdu. C'est pour ça que on a un ministre, on a intervention papa tous les abatum sous. Zama ouais. Bonjour Maman Congo. Bonjour papa. Aujourd'hui, comment vous êtes très capital. Aujourd'hui, comment vous êtes très capital. Tout ce qu'on a nous fachi, tout ce qu'on a nous. Bon, bah député, biso to voter na ba quartier, na ba commune, ba beaucoup mestre, mambo etalika reza Daniel Bumba na ba ministre environnement. Oui. Faut takende bango Maman Congo. Ndenge pe nozo vandela bango boy, vandela bango ata une semaine Maman Congo ba ko changer pe. Maman, na sepeli no fort ndingo lobila pena mambo etali bolongo na fachi na mambo ana. Fachi ya bongsi abson avenite. Maman Congo. Na sepeli pena na maloba na lobile le salinga pena bien fort. Hein? Merci beaucoup, Papa Jérès. Merci beaucoup. Et sa question, Moko Bande Konanga, mais moi, je ne comprends pas. Hein?
est-ce que na pesika que exemple ya biso na France tangu na ville ya Villeneuve Saint-Georges tangu bazo buka na balabala so rue de Paris. Est-ce que Macron s'est déplacé à qui? Ezaki Moussala Macron? Hein? Ezaki Moussala Macron? Est-ce que ça regarde Macron? Ce qui le babi que bazan a besoin ya immeuble na biso, bazan a besoin ya balabala sikanga na ofanda. Il faut pas récupérer immeuble oyo, ba démolir parce que bazan a besoin ya espace oyo. Est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est Macron qui viendra nous dire que oui, il faut qu'on nous reloge tout ça et tout? Mais non! Yango ba titre nyoso to, yango bato basaka na mboka na biso, bato baswaka ba poste, bato ba nomaka bango, basana misala te Donc Bumba Fandi na hôtel de ville azoke buka bandako alingana Fandi la Chilombo pendant que zoba wana ya Bumba o yebi même pas ko solo la na batu. To yebi te nomination wuti wat Bumba zo fanda na Mombele na même balabala sika 3 batu bakufi. Un gouverneur qui habite dans un avenue, hein? Oh yo 3 batu bakufi na bapo batu bazolela mais elobela ke l'autre côté. Mato e koufe, wala sous to lobanine. Dingwa kuno muto ozo kobelanga Kabila awa, aza ya bisote. Aza ya bisote. Surtout Kabila kutu kwa ko tia kombone wate. Azula bino la moitié à capitale. E bongo na époque à Kabila dingwa ku. Oyoki sikoza na mona oli susu na bloqué yo. Ngana bengisio awa. Omoni ngana komelo ke yaka. Kabila zo la moitié. Ya capitale ya Kinshasa a komisa ngo kinga kati azoko tangela nga kombo Kabila na héros comment li susu na bloqué aw parce que ba isonga na olu kabino ça va pas non yonga linga kai. Allô bonjour. Allô bonjour Maman Congo. Bonjour la sublime. Je suis très content de vous voir aujourd'hui dans le live. Nalinga komingi maman. Merci beaucoup. Ya naza mwa makamba mukina koloba pona Congo hein. En tout cas Congo ali tozo kende ali ramboke komi mabe makasi. Donc ezaka sombule betata ya 20 minutes à pambo kokotala ba avenue te kokotala ba quartier te. Gouverneur azwa batu bakoma babuki avenue ndezabwe batoboli ba terrasse ba zuitrak ba tche bakie na avenue batoboli ba zuitrak batiki bino lokwa track échantillon babuki buki donc tango mbula nanu ezobeta ba mabulu nyonso bango batimona na ba avenue na bino wana e komi kotondela bino mai bino mo bokomo le kaka ba contre mur ba terrasse kutu moyen te donc Kinshasa eza bouché à kosakana te embouteillage aussi la te parce que mutuke le kawapi parce que ba venir mususu mituke ko satama déplacement ceux qui prennent ces embouteillage beaucoup tata venir ba venir za la rater ba venir nyonso ba buka ba tikela bisoka ba dépôt ba track so boye bo moni track bo ana boule boyo bon salobi donc ba zo ba kota venir ba toboli ba kota ba toboli boko sala te boyena no bobongisa venir bobongisa venir so esili ya le bozu ba venir mususu to mona na ba mboka musu ba sala bongo bango ba baby simboke komi salité donc so on comprend bien ils ont ba travaux na bango moko comme tezo causer lisusu ba problème. Oui ba travaux na kaka mama ba travaux ici la kate wana aussi la kate tinda batu bakangelo ba photo omona ndenge basala ba venir komina Kinshasa barumbuso koti ba venir ba itago mona ka baye bakosi bino lokwa tozo bongisa abako tobola batiki track bake na venir musu ba toboli batiki track do batika be chanteur ba track soki mbule mama nga wana za ka façon na ba wa ko bimisa mbongo. C'est-à-dire que babimisi bongo basali semblé akoya sur le terrain ba toboli bino ba venu ale bazumbo na bango ba ke ba voyage ale bino ba tiki bino bongo mais kuna mbongo ese bimaki muyibi bumba yaka awa muyibi bongo ezate ke batiki bongo une semaine donc ba mois soko ke na ba venu nyonso embouteillage ezana Kinshasa saison dirait sorcellerie ezobota biso toza ba ne grandi à Kinshasa to bota mana Kinshasa kalezaka ovanda na cité ovanda ma campagne okolenga no pe mutama campagne te po ovanda no na cité oza à l'aise lelo komo ke banda loko nyata wapi OK Victoire o nyata wapi ozongi bo nyata na ba ma campagne wane koma ka ndenge moko
mboka ezokende mabe na koma somo na vandi natali Kinshasa boye maya miso ekoma okitanga naza fragile nazokoka Congo tende naza boye Congo eza mine Congo eza mine mama Congo mupepeleka te bakata banzete nyonso bateka o mboka nini ata nzete ezalaka te biso tokola na Kinshasa oleka na balimete mupepe ezopumbwaka na limete ezalaki commune ya banzete limete banzete zala te mama Congo ekoma polele babilanga nyonso balongola donc ekoma soko otala Kinshasa boye oyoka vertige moto eza na place otia likolo nango te piéton azala su na place ya piéton te mutuka eza na place so oleka te mutuka ekomi ka nzela emo donc baaccident bato bazosouffrir lipa eza na sens te koka ekoma riche donc soza riche nomela bakoka kokota alimentation boye na Congo n'importe quelle kota alimentation te si bomona mboka sans espace vert espace vert eza eloko o mundele kuta azo créer yango mundele kuta aza na banzete te mais akreaka baparke akreaka mona ta ozotambola okuti mwa rond-point moko na bafleur tout ça pour permettre on en a besoin mundele kuta azo créer espace vert oyo kuta eza naturel te mais biso mtu tozalaki nango bolongoli merci beaucoup la sublime yango nga na tuni nomination ya Bumba et wuta wapi Bumba ndeti yo moi je me pose la question c'est na ba critère nini Bumba yo zwa poste wana gouverneur Bumba na ba critère nini ngala oziaka bobuka ndako asaisa isika ekotia makelele eko réveiller na ba dossier ya bato bobuka bandako bandeko bazo buka bino bandako bozo fanda ndenge nini bazo pesa bino il doit vous reloger l'état soka eko buka ndako na bino ndeko si vous n'étiez pas au courant c'est la loi ya Congo eza identique pe na loi ya Belgique parce que ce sont les Belges qui étaient installés au Congo o batika ba loi na bango donc boza après point na ba même loi que na ba Belge donc on ne peut pas l'état koki ko bimission nanda donc akoki ko ya ko démolir ndako note sans en reloger yo c'est faux il faut botter les mains au peuple ndé tous ya kanda kwa sai. Allô, bonjour maman. Bonjour Maman Congo, la voice du Congo. En tout cas, Maman Congo live toujours qui toque comme d'habitude, ceux qui m'boka to matarakaka. En tout cas, moi je pense Maman Congo, il y a un moment il faut te tika koloba mingi. Moi je pense c'est comme un moment qui noa il faut atteler ma paix. Qui noa il faut arriver. Maman toi c'est là toujours ka batu ya commune na bino nini. Maman déjà quand tu vas confier le misato hein. Ah, bana kimbache que manifestez-vous. Moko ya bino yelo awa wana panel. Manifestez-vous pour bino pe bozana problème. Donc kinoa il faut à revendiquer ba droit na ye. Bana kimbache que honorable je kokwa zule bino solution aza abengaki muninga na ye ya député ya côté na bino. Bazo la groupe en tête ya groupe na bino. Bosala joue akita sur le terrain. Bana ya kuna. Bana déjà. Ya route Mokali surtout. Bana route Mokali. Papa Jekoko ici a contacté un député de chez vous là-bas. Bazo Zelabino sur le terrain avec un responsable ya groupe pour baya kota là-bas. Problème bozana na route Mokali. Maintenant c'est à vous de vous manifester. Ils attendent que vous. Voilà. Voilà. Maman Congo, on a demandé que l'obake, quinoa, tokoki koleka awa. Moi, je parle vraiment de quinoa parce qu'il y a dans ma province, je ne sais pas comment ça se passe dans ma province, mais quinoa, il faut téléma. Par exemple, les Kambarout, mo kalima ma Congo. Au milieu de solo là qui n'a qu'à mobiliser bat. Kaka les mêmes personnes, Maman Congo, on a donc qu'on mobiliser, bon, on a bien à bango, bazo senga sous sumbongo, Maman Congo. Oh, il faut foutre biso, pour autant que ne recoute na papa. Ngana zo sale la bino na solo na mutu o akoleksa liloba pona ba aider bino libulu wana zipama. Siko boko mo senga nga susu mbongo. Donc par là je vais dire comme Maman Congo. Quinoa il faut atelema. Quinoa il faut aye ba droit na ye a revendiquer ba droit na ye. Parce que biso tozo loba Maman Congo vandi na ndako na biso libanda asembule beti ekenda ramba moko. Mais na minute na zo bisa yo batu ba kufi na route Mokali na Kingasani batu ba kufi pombule beti batu ba dindi. Omoni, li kamorobuka bandaku oyo, moi je pense que eza vraiment bazo traumatiser peuple. Ndeti natala ki tata moka lobi avant ni ndaku wana pendant 42 ans. Ba parents na ye ba kufa ba tike na même ndaku wana. Siko bino moye ko bimisi bo pese communiquer à 3 jours bo bimisi na ndaku wana. Papa wana po akufa po sala nini.
Pourquoi beaucoup mi ko utiliser pouvoir pour na ko faire nuit ko faire souffrir peuple. Et peuple ngopé olé azwa ba telema abanda ko telemela ba kondi avandi na ye ata boleki apa mama Kongo bolobi o za traumatisé o mu pepezate o sola milinga o sola poubelle mama tant que boko telema na bino te ba ko konza bino kande ba ok na bino wana bino ndembo souffrir to comme na moment que bo telema kinwa telema botika no makambo bazo salelo côté en plus botika base la babuka bango bandaku nyoso po bandaku ebele na Kinshasa neza mal ko eza construit na bisika moko mabe boko lele bele même bata bakota maya njili boko lele bozo bimisa batu bako kende wapi neti mama moko memi bébé azo lela papa na ko kende wa pourquoi ko faire souffrir peuple boy mais en même temps peuple ngope bo mériter pour bo sala rappel au côté bozo telema pété bazo buka bino bandaku bozo telema na bino te bozo ah mama ko on a quitté neti bata route mon kali bozo lela bazo senga to trouver les bino députés. Bon, faites un groupe comme Bato Bamombe, il y a Mombe Lende Basalaki, vous demandez de l'argent. Balobi nangai balobi soko lingito bimato ke okuta na député il faut opesa biso mbongo aji ngabi oh bazala kuna mama tika bango baza bongo tika bango merci beaucoup merci mama ko bilon tuboza na gutu mo kali bilon tubo souffrir na ngapia binoji nga biso to pia binoji bonjour ndeko oui bonjour maman bonjour papa boko souffrir na gutu mo kali kuna enfin moi, je dirais ceci, naba kinoa. Oebi, ponangai, tanenga ma bete, ba kinoa, naba mama naba aventurier, ba yuma, ponanini. Omoni lelo politique ya nenga ya kalate. Lelo bazo nommé batu, po batu wana basala misala. So, batu wana bazo sala misala te, bino bo gengolela pa président ndenge nini. O meboye babanda kuna bango bato ko menacer obi mboka mobimbe ateke soupçon président Ibe Mbongo ora soupçon ministre Mutayibaki o soupçon PDG Mutayibaki directeur Mutayibaki oh mais tant biso to zalaka soupçon zakande ke président Mutayibi c'est un voleur comme un milliardaire so mboka na biso président ba soupçon Muyibi ezate mais ba ministre ba soupçon Muyibi ezate. So, au lieu d'attaquer bateau, ba soupçon miyibi ezali, non. Bango ba na concert ya mutuboye ba kei. Concert ya mutuboye ba kei, wana ba roya penza. Ba chaba slogan, ba roya mobondo, biso ba warrior, biso ba nani, biso ba boye, mais bino ba boye, wana oboke naka mobondo wana. Vous n'allez pas mobondo na ba ministre wana oba ba responsable. Ndenge bo kende ndenge nini ba individu bazo sakana toute une génération et cette génération ba vandi na bango ba saper challenge moko bimi oyoka ba sombi ba méga ba bandi ango na TikTok mais c'est quoi tous ces gens là qui volent là vous savez que notre justice est malade. Si la justice est malade, le peuple a nini. C'est ça la bonne question. Si tout un peuple a comprendre déjà que justice na biso, ils ont droité. Tala, bakino ba yuma, batala marambeleka na monde, balongola lula na Brésil en plein mandat, tant ba constater que lula azana ba makambo mabe peuple nyonso bima en plein mandat lula longwa. Est-ce qu'on ne peut pas marcher wana ba ministre musubaza na ba longo? Donc marche na biso, amoni biso peuple, omoni mutoyo, alongwa, soki alongwa était désordre les na ville à Kinshasa, désordre les na Congo. Est-ce qu'ils peuvent pas avoir cet esprit de révolutionnaire? Hein? Bata obo lexana ba challenge, au moins mutu 2 heures. 3 heures, abanda ki banda so ernini, ti ernini, challenge yabuzoba. Tous ces temps-là qui passent na ba challenge wana, na ba TikTok, tout ça, ils peuvent pas se réunir tant wana, ba kende po changement ezanamboka.
pas faire ça. Merci beaucoup, papa Langato. Partagez Maloba. Message de l'équipe, papa. Merci beaucoup. Ndeko Parigo, bonjour. Bonjour, Maman Congo. Bonjour, papa. Moi, je pense que Bisso, Congolais, tout comme il a pique. Et pique, Moutounion surtout, tout le monde a même moi, si na libala. Azarana, limite moi à Tchaka. Ce qui m'a bien l'équipe place à Koki, Koboma libala. Même ce beau mengoezali ou bien beau mengoezati. Mais Bisso, ce qu'on pique, on a si tout comme nango. Mais n'engue nini tozo, Kokoka kosa la réaction te. Na ba pays nyo surtout, Mama Congo moni Nangola na moment mo ba bukara banda l'état faki abuka banda ko. Aka ko négocier na bato. L'état oya na lupango no Mama Congo. Ba compter ba porte. Donc lupango no seza na 10 portes. Ba pesio dindaku. Yo za no kutu na ndaku ka moko me ba compter ba porte eza na ndaku na yo. So na kosi bat bazana na Angola ba koloba a. Donc mutazana ndaku moko lupangu moko kaka me ba compter ba nombre ba ndaku ezana lupangu na ye ba pesie dindaku ya sika batonga donc di mapangu. L'état négociera déjà na bato. Faut besoin ba expert ba ye ba négocier na chaque famille. Ba calculer ndaku otoko de dommager muto. Oyo makamso ele kanangola papa na kachiote. Angolais ko tika biso pena na sima na quelques années qui vont arriver parce que déjà côté document pour la rejoindre document le kuta ya faux na Angola est difficile na Angola même na yemoko frère Angolais aso souffrir pas soit mukanda nzambe na Angola kute komi ko avancer hey le bano papa donc ba ko négocier et puis bato ndako na bango ezaki na valeur rebelle l'état peut négocier na bango ndenge mususu ba pesi peut-être partie mususu mbongo mususu ba pesi bandako bumba falaki amema bato ba espère ba ye ba tali bandako bato ba évaluer ngo et puis na projet na bango pe ya kotonga ça teke bobuki après boke ça la sous projet ya kotonga mais eloko mo eza na toile au pese que exemple moment en Congo exemple nous a bien le lobby qui est à préfet, est à maire, est à boué. Maintenant, on a autant l'information moko, bah joueur na biso, celui to qualifié, bah repé sa staff mon mana bah joueur 1 million à chacun. Donc ce to staff wana mon bimba, ils ont même biso après na ba 30 à 35 millions. Bon wana président yé mom ta lobby repé ça, ya poche na yé, a 36 millions repé ça. Est-ce que 36 millions wana ba siniso bana ki na bato bazo buka bango bandako bako pesa bango te malgré nengo lobi ke mutu na mutu na place na mais président lui son argent de poche pour président muta promettre sous-entendu que c'est son argent de poche on pesa chaque joueur 1 million na ba staff déjà bazara entraîneur ba gardien coach vice coach nani boy observateur entraîneur nani soigneur nini boy staff wana nyoso c'est à peu près 40 personnes. On peut dire 40 millions. Si le président est en poche, il y a 40 millions dans Léopard pour la Coupe du Monde. Je pense que Azana Batounaï Bamona, Kabila Pe Congolais. Ceux qui battent sur le terrain, ils n'arrivent pas à travailler. Je pense que Monsieur le Président, comme il a 40 millions pour donner à les Congolais pour participer à la Coupe du Monde, je pense qu'il peut avoir encore plus, peut-être 100 millions pour couper les Congolais en Ambongo. Merci, papa Parigo. Merci.